Samaboko pe mitema na biso. Topesa nzambe na biso papa Simon Kimbangu kyanga ni moti à travers maman conseiller direct na kombo ya tata mwana pe mulio musana. Na kombo ya tata ya mwana tata mulio musana. Press micro na mama. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mwana moson. Papa lelo zali mokolo monene. Le 9 novembre 2025. Okomisi biso na mokolo malelo na mawa na yo. Na makasi na biso te. Ezali pe momesano te. Topesi merci papa ndenge osangisi biso na esikoyo. Tolebile ya bomoi. Papa tokosengaka ofungwalaka biso matoi ya molimo. Poko ya bonzoto ekobombaka te kasi ya molimo nde ekobombaka. Kanisela bana no bisika ya pasi bango bazali na ngonga oyo. Biso pe toyaki na bapasi ya ndenge na ndenge. Kanisela mwana moko pesa biso nguya na yo po tosalelo na solo. Kimia tosengi kati na mokili po tozangi kimia. Na lingomba tozangi kimia. Nzambe nanga tozali likete longe ezali. Zala na biso bana tango oyo ti tango ekoya na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo kimbangismo ye. Oye. Kimbangismo ye. Oye. Kimbangismo ye. Oye, 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 espoir, dimanche, église universelle. Sainte oye. Oye. Sainte oye. Oye. Sainte oye. Oye, 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 paroisse, pilote, Tata molimo santo ye. Oye. Tata molimo santo ye. Oye. Tata molimo santo ye. Oye, oye, oye. Tata Simoni Kimbangu Kyalani Wana Bela Wasola Wana Isola Kaka Kaka Yani Kaka Yani Kaka Yani na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Batata na bamama toyoki matei. Mama sili kolesa biso. Nyonso eleki na esika oyo biso panso tolandi. Tokoyaka kosalaka nini tous les dimanches. Est-ce que vous avez la présence? Ou bien tokoyaka vraiment pour la kobongisaka bokonzi wa likolo. Batata na bamama touti musika.
bakoko na biso bamoneli likambo oyo pasi. Kosambela ya pamba bazalaki kokangama toyebi histoire ya bakoko na biso bana mpole. Me bazalaki na liloba moko pe na bolingo ndenge bakotera biso ntango nyonso. Et surtout l'obéissance. Bazalaki kolanda. Même de loin, oyo maître na bango, oyo abandaki likambo yango, bazalaki koteya bango mokolo na mokolo ntango bazalaki esika moko. Tosambelaka Nzambe bomoi. Avant Papa Simon Kimbangu akangama, ntango abandi likambo oyo, soki bazali koyemba nzembo, bazali koyemba makolo na bango ezali komata. Pamba te tovivre na bato oyo basalaki na Papa Simon Kimbangu. Ba mama Mikala, ba papa Johnny, ba papa Ndangi Pierre, ainsi de suite toyebi bango nyonso na bato ya suka oyo bakangamaka. Makolo na bango ekomata ti baleki nzete ya mbila, biso bato toyebi panier molai yango ekozalaka. Bazali koyemba, bamonaki makambo ya ndenge na ndenge. Babandaki deja komona bisika bakokende soki ekozala ndenge nini. Tokoyokaka yango na mama Mbonga asengaki alobi malamu nakende na ngai sikoyo mpo soki navandi na mokili bisengo yango nakomona yango te. Po mokili oyo ezali na makambo ebele. Et maman Mwilu susi na ye mokolo na mokolo soki azali kosambela. Basi ya baprofete bakotaka likolo te. Ye susi na ye azalaki kosenga Papa Simon Kimbangu apesa ye makasi po etalonga. Biso tozali kati na lingomba ya Tata Molimo Mosantu. 4e génération mosusu ezali te. Oya biso nde ya suka. Me tokokomela kuna ndenge nini Nzambe alingi kosala likambo na ye oyo nano asala te kati na mokili. Mokolo mosusu papa mwana ngenda kutima lobi Nzambe kosalaka lisusu bato te. Kaka biso tozalaki na ntango wana biso nde tozongi. Me tozalaki banani. La première génération, tozalaki banani. Lelo tozali lisusu na 4e génération. Tozosala la continuité ya mosala. L'obéissance. Oyo bakotera biso ntango nyonso. Exemple moke typique tozalaka nango tous les jours. Papa lelo atindi message. Alobi tolukele taloboni toloba makasi. À 10 000, hein? Et semaine passée, à Sénat qui saute à l'Oboni. Toko kisaki yango. Toko kisaki. Papa pasteur, toko kisaki po yoka motoko pesanga réponse correcte. Maman, toko kisaki te. Tozalaki na 3680. Merci. Toko kisaki te. Siko lelo basengi biso 10 000. Toko kokisata toko kokisate. Saint-Omer. Toko koka.
Sainte oye. Bana Binaka oye. Bana Levi oye. Aïe aïe aïe. Oyo brebis ezalaki égaré. Ah là 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 là. Batata na maman. Tozana nyongo makasi. Koko kaikoki na moko koka. Parce que ce qui n'a tali n'a pas pu estimer nombre de personnes tozali awa. Tonota les sous-soutés pendant voyer papa pasteur. Tonota maman. À peu près, on est combien là? N'est tozali awa tozali l'affaire de 500 et quelques personnes. 500 et quelques. Tous 500 et quelques, 480 quelques, donc 500. Voilà, nous quittons notre tour d'État. Donc, nous avons empoisonné 500 personnes. À peu près, hein? Ben oui. Saint-Oyer. Question de s'organiser et question de vouloir. Quand on veut, on peut. Et ça peut être, hein? Tango mama koloba, soki na silisi maloba tobimate. Tobimate. Mais bana botosi basalaka nini? Batikalaka na kati, hein? Exemple ya moke. Soki mama lobi tobimate ata 30 minutes. Mais au moment où on a solo, on a déjà kotala ngana lobi makambo ezala pasi mokolo wana. Mais lokola nzambe azali kaka nzambe ya mawa, akolimbisa biso kaka. Nzambe azalaka reconnaissant et juste. Batata na ngana ba mama na ngai. Ezali kabubuke. Mokonzi akule alobi tostope misala nyonso. Tokotosa te. Tosilisa ndako wana. Ye moto ayebi le pourquoi, yo nanga toyebi te. On doit s'exécuter. Totosa parce que toyebi te likambo nini. Biso bato, tozalaka toujours surpris. Tango likamba weye, yango wana nde boye. Mais tango basengaki biso, tomonaki yango kaka soki ndenge nini. Saint-Oyer. Nga nazalaka na confiance na bino. Mais bato bunge, kone musubo lobi, tosepeli mama azalaka na confiance. Et ça l'a amené. Et comment vous osez? Dirigeant Oyer. N'a continué à la confiance na bino. Aïe aïe. Tant que vous faites un salaba bungi. Collègue Oyer. N'a-t-il confiance, hein? Quand on va dans le salaba. Isso. Maman Oyer. Nazala la confiance, hein? Apina na koko nzima. Fliki wo. Ba fliti sa Kinshasa. Ena ya poto, hein? Bosaka bomoko. Ça c'est le ressource. Fakioye. Là ça a la confiance. Oui. Papa Koundé, là ça a la confiance. Fakioye. Tango fakie zalaka. Ezalika. Bozali. Toujours en avant.
Coûte que coûte. Ah, merci papa, ça me fait plaisir. Pied gauche. Là, ça a la confiance. Je te dis que tu peux vendre la porte bien. Ce qui est la série, c'est que écoute toujours. N'a-t-il confiance? Mon copain va répondre. Bon, il y a une abîme. Vous avez raison. Après qui est? N'a-t-il confiance? Ah. Oui, oui, fondation, ça n'a le cap. Fondation PSL, ça l'a fait. Je peux dire. N'a-t-il confiance? Ah, n'a-t-il qui continue? Bambouta, oye. Bambouta, n'a-t-il confiance? Ah. Aïe, 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 aïe. Papa pasteur, n'a-t-il confiance? Maman Bambouta 100%. Maman Bambouta 100%. Bien sûr. Ah. Ah là 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 là. Confiance, c'est ça que nous comme sous, ouais. Confiance, c'est ça que nous comme sous. Ce que ça la confiance dans mon tout. Nous, ce que ça le voyait, ça y est. Il n'est pas ici parce que ça a confiance. Agir, nous, on va dire, parce que tu as confiance. Et ça va être, hein? Mais ce qu'on perd confiance dans mon tout, ma caméra se lève. Si que le papa me témoigne surtout na paroisse ya Saint-Ouen. Pendant les années na paroisse. Yaya Zalama wapi? Na Saint-Ouen. Liso papa. Ah, liso mo petit na molongola mo. Aïe 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 Saint-Ouen. Tant que tu as la vrai Saint-Ouen. Même à côté en Europe. Toujours salaban silsani ba 48. Mon collègue dans silsani était au salaba 10 000. Mais et l'eau on a tout perdre et en gros. On va bénir. Aïe aïe aïe. Confiance c'est l'eau comme tout ya. Saint-Ouen. Confiance et zélo comme Motouya. Même la carte na bandaku. T'as besoin de confiance na papa ou bien maman. Papa, quelle que soit l'heure à côté, puisque tu as confiance. Au que ça, il y a un problème. Oye, naye. Il y a une explication dans la confiance. Mais ce que vous avez sur la confiance dans mon côté, n'a pas de côté. Si vous papa, si vous n'avez pas une abisso, bana Saint-Ouen, mais Saint-Ouen, oh, il y a tant de zalaki. N'a pas de sisi maloba, n'a pas de mingi. So qui n'a sisi maloba na pexi moto abimate mais ko bimate avec au pays à 2-3 minutes aux hommes mais quand on fait de la 30 minutes pour makamususu mais ça bon bigaïdi dikwanga bigaïdi ensusu bigaïdi mabata magaïdi ah Saint-Ouen ah la 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 bana Saint-Ouen. Mais les bisous va faire les bossos, les bassins, ils te font ici.
Saint-Ouen. Maman Loli, maman Tikani Nakati. M'appelle Bimaka, mais la Bibi n'a zongi. Parce que les Camerounais qui étaient Yamoyo, n'a pas soloté. Oui, donc tout dans la santé, oui, bon niveau de malade, oui. Mais pas ma soleil, bandit à l'égo défier. Tout le monde a raté, tout le monde a raté. Ma communion, c'est qui t'a besoin qui a aussi pour ici. Avant que tu commences à l'anda, aussi comme on va tout, on va faire le chapitre 1. Ah, fait que bête qui moyenneté. Mais tu te files milité, tu te files cacamoké. Il y a qui n'est fakir. Maté, il te bon ici. Bah, maman, nana, ma tata, nangaï. Tout ça, là, qui la première génération. On était qui? Moi, il était qui à cette époque-là? Nazaraki nani? Toyaka mutu na mutu azana mission na yako yelaka. Tozana mission zaka pesa biso. Mais mission mususu tosalaka yango sans le savoir. Nzoko salaka likambo monene tango yaka. Mais yo moko monaka yango te. Mais nzambe akomonaka mokolo mususu kamwa. Mais likambo nini nasali? Okomi devant mokolo wana likambo ne yelio. Balekisi yo kuna. Mais likambo nini ya kitoko ngana sala pona leka kaka ver. Nzoka nzambe akotalaka biso. Yango wana batata na bamama. Soki mama silisi maloba. Tokotikala to tokotikala te. Tokotosa te tokotosa te. Tokomundela na biso te. Biso moko tobebisaka makambo. Tobundana soki tokoki kokoka. Fo tomekaka. Tango posa wana vouloir wana yeli yo. Nzambe kombo na fungoli. Tema na biso tokokisi likambo yango. Tozokende na fin de l'année. Dans quelques jours, tozokota 2026. Tokokotela yango ndenge batata na bamama. Na ba surprise ekomi na biso kati na mokili. Bana Saint-Ouen. Tozala na confiance. Totika pona nini ye ngai te. Yo yebe musala nini asalaka. Nana yebe musala muninga. Mutute ya? Ezande mwana. Tata nzambe mutu yebe musala nini tosala. Mais tu te remontes à la moitié. Parce que c'est spirituel. Le spirituel ne se voit pas que le matériel. Totikani musikate. Mais kolangweza liko kende. Satan passe à monique ya bateau yotikani mukeba longa. Aye ko distraire biso makasi. Bisope bazo bato koti na distraction. Yo mwana papa sinon pas on faire une fausse na distraction te. Pamba te bi pa to sali ko kende makambo sali ko sela biso kuna. La confiance. Oyo papa sali biso. Tant que tu as Jérusalem, soki kaka Saint-Ouen zakoleka. Papa savait que tu as Saint-Ouen. Ah, j'espère de l'eau pour nous, makambo kitoko. Mais soki makambo za kitoko, ezala ke sengo makasi. Tosala na bolingo na mibeko pe misala. Biloko misato na bapesa biso. Tobatela yango. Confiance. Mokolo moko ndeko moko azaki mbangisi. Mama moko boye ayena moninga na yeba ni kaka
na quartier baye kune pa ya papa tango bakomi ye moninga présenté moninga oyo ye amemaki alobi oyo papa na biso nayebisa po lisolo ah oui papa yakenda oui namonaki kaka na tele papa alobi mama nga nayebi yo abite papa nga nasaki mbangisi te papa yebisi alobi namoni elembo natiaka yo ntango ozalaki mwana moke alobi awi koko na ngai alobaka amemaka ngai awa ya solo papa alobi wi mpo elembo na ngai nabosanaka yango te bilembo na biso tobombi yango tobombi to tobombi te esengoko esengo tobatela bilembo na biso distraction ye kokota la distraction te zala na confiance na nzambe na yo turbulence makasi na vie mwana naza kobouge te me bakolo nyonso baza koganga mpo bayebi avion wana eki okokwea na betelaki bino misolo wana tata wana tali mwana moke azobanga te me ye azobanga makasi alobi mon fils tu vois ce qui se passe alobi oui je vois très bien mais tu n'as pas peur alobi non pas du tout comment tu n'as pas peur alobi je n'ai pas peur parce que c'est mon père qui est le commandant de bord j'ai confiance en lui tozala na confiance wana toyokani bon batata na bamama soki nasilisi maloba nasengi na motu moko 20 euros soki oza na plus oyebi ngai ya pas de souci tokondima yo est-ce que toyokani 20 euros. Si tu as plus, ben ça sera le bienvenu, il n'y a pas de souci. Mais le 5 combien 20 euros. Tu repères ça, toi, tu repères ça. Toto, ça va papa, toto, ça va té. Toto, ça va non, toto, ça va. 5 euros. Mosusu koloba mais nayaki na 100 euros bien 50 na ngai oye na yango tokosote mais nasengi combien bata likolo problème te nakosepela mingi Lord.
Tobo Sarava 20, Toyokani, qui se pense que le Matoyokani, Saint-Pierre. Et de l'Amérique. Maman yo kubakiza kile Amerika yo ile kidogo. Biso to kwa sababu emitema na biso to tika makelele. Toko msamabogo emitema na biso. Mama sema biso kanze kubale. Simba kunyima biso na kuvunja pankeni. Toko msamabogo emitema na biso to pesa totonda. Exhortation de Dieu dans mon cœur, le Père, maman conseiller. Toyo kaka tika stobomba et de ça là, na bomba de moi pour me dire ça. Na bomba de tata. De moi.